chez Asteve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na che regno? E di Moshe. Actualité dans la Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okuma Okamba, dans la Saint-Paul et papa, au fleur, Okuma. Bisoba na Saint-Paul, Toponi Okamba, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Mbote mingi balandia Radio Lisanga wazali kulanda oya pino radio bengami Radio Lisanga pe esalamina Fondation Lisanga malamu mingi ndenge tokutani lisusu awawa na bino na mukolo ya lelo nde to zali jeudi le 3 mai 2012 ba mbote mingi place nstu bozali kolanda oya bino radio ebengami Radio Lisanga pe esalamina Fondation Lisanga awa na kati ya mboka ya Amsterdam Damsko. Nengo yoto popola Tambola mboka nyaso Telema peotuna Bakoloba Tenge ya kombato Tengo yoto popola Tambola mboka nyaso Telema peotuna Bakoloba Tenge ya kombato Bakoloba ndenge ya kombato Dengo yoto kobola Tambola mboka nyaso Telema peotuna Bakoloba ndenge ya kombato Banda sena jantotila Naboma pena matadi Nakoti na kisangani Akasai pena katanga Lekanga mboya pasa Yati Angola Kota Magabo Bandimi pa kombato Ngengo yoto kobola Lambola mboka nyoso Telema peotuna Bakoloba ndenge ya kombato Ngengo yoto kobola Lambola mboka nyoso Telema peotuna Bakoloba ndenge ya kombato Na poto tina Bruxelles Converse tina Liège Kitana mama Paris Italie, Espagne, Portugal Filomese bana Gaza Bandimi ba kombato Banani ba kodute Nandema ya kombato Nengo yoto kobola Lambola mboka nyaso Telema peotuna Bakoloba ndenge ya kombato Nengo yoto kobola Lambola mboka nyaso Telema peotuna Bakoloba ndenge ya kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitanga mboya Brazil, Bandimi ba kombato, Bilombese ba Kubana, Bandimi ba kombato, Banani ba kodute, Nandema ya kombato, Lengo yoto kobola,
bilombe bana ya Congo biso nyonso tout yebi yango pe oyo bato nyonso tout bayebi oyo bazali o bazalaki bana kinte o bazala bana kinte bayebi bango moko bana kindenge bazalaka pe na munoko na bango nde bango basali mwa loyembo oyo nazali ko bete la bino yango awawa na studio na biso ezali nzembo yo salami na etiamaki na YouTube na décembre le 26 décembre 2011 tozali tubandaki ko clôturer année oyo tiko leka nde natalaki nalobaki bon nzembo nazali ko bete la balandi na biso ya Radio Lisanga pona balanda bango moko ete ke ba musicien ou bazali pe sur place na kati ya mboka ya Congo Kinshasa kuna ba fandika kana kiti bongo te bazali kolakisa oya bango munoko bazala ka na yango pe oyo bazali na yango Triangle Production. Allez la kukumba gal pona za chauffeur pexime la face na ye mwindu loko la pinesi na tie stop nde na lobi bato bazali kolanda ngo malamu te na kozongisa ngo lisusu mwa na sima boyeba soki barappeur oyo bazali koloba loko nini bazali ko parler soki message oyo normalement il faut ekwea epai ya moto nini nazali kofungola oyo yangai telefone nde moto nyonso tu oyo akolinga abenga pona a déchiffrer oyo ya parole oyo ya makasi oyo barappeur oyo ba memeli biso na kati ya nzembo bakoki kobenga biso na studio na biso ya mokolo na mokolo ya lelo nazali kobimisela bino limero bozela mwa mokie na zwa oya biso limero ya studio nde soki bolingi bobenga biso ekozala nde limero ifona talango lisusu pardon na bosani ko memorizo yango na mutu me nazali ko zoyola bino yango pona na kopesa bino pona bokoka kobenga bo réagir nde nazali kotika bino boyo kananu lo yembo oyo ba sali epai ya Kinshasa nde ezali kombo ya groupe basali nzembo Triangle Production. Allez la kukumba gal pona za chauffeur pexime la face na ye mwindu loko la pinesi ebelo la bomi congolais andi makakete amusutuka un jour ke kana mesi ake oligi ko buda te oligi ko déclarer ozakolo babozana passe oligi ko buda te okamwa match za mabe okamwa di match za mabe ana njimbo tele maboza bazoba te pona fani na kita za mwana mboka te abomi arma abomi Florida sebeya aboma muze na bamasa na ye ya minele sankozi alobi kongo ya deseka bola mbongo oyo bino boliaka te kome paya bapaya ole yuma zoba oko déclarer pasi ele mabengana mupaya pona pasi na yo esila Congolais Congolais you ma Congolais 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 you ma Kinshasa Sankoza lobi Congo RDC ekabola mbongo oyo bino boliaka te kumepa ya bapaya Congolais yuma zoba oko déclarer pasi ale mabengana mupaya pona pasi na yo esila alela mkumba kal pona za chauffeur pexime la face na ye mwindu loko la pinesi oya bomi
Congolais, animakate, Akosuka, un jour, Kanambesi, Ake, Olympico Moulate, Olympico déclaré, Bambozana, pas Olympico Moulate, Kokamwa, Machezama B, Kokamwa, di, Machezama B. So, you, ma. So, you, ma. Isha, so. Congolais, so. Congolais, so. Congolais, you, ma. Congolais, so. Congolais, so. Congolais, so. Congolais, you, ma. Koboma baluba nalobaki eloko te po naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te po naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te po naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te po naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo. Rest in peace. balandi ya radio lisanga nde boyoka kikolanda ya malamu mingi mutu nyonso to akolinga abenga biso na radio na mokolo ya lelo akoki kobenga biso na numero ya 027 88 4346 nde na bandeli lisusu 027 88 4346. Koboma baluba nalobaki eloko te po naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te po naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te po naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te po naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo. Rest in peace. Opona nini yoko kotanda kwa ngango Okobo mapeko kende paya ngango Ebele bako kufa pona banganga ho Bamasta totika ki jalousie Olingi kaka biena yo masta te Tika jalousie, tika RDC Ebele bako kufa pona mbasu Ebele bako akeli bango mbasu Ebele bako kufa pona mbasu Oyi mabe me tolinga na ye Tolinga mboka na biso pays kitoko RDCA Tozala bomoko Tozala tout nyonso ensemble Nakolela mayamiso ekopika Nakolela Nakolela mayamiso ekopika Nakolela L'amour na ngai Zali puna Congolais nyonso Tango toza kolala tolamu kape ensemble L'amour na ngai Opesaka Congolais nyonso Tango toza kosolola toza kolakisa l'amour Tango toza kobunda ensemble Puna RDC L'amour na ngai
Congolais nyonso l'amour na ngai ezali pona Maria Kinshasa l'amour na ngai pona RDC l'amour na biso toujours ensemble l'amour na biso Tika ki jalousie Olingana tozala bobolingana okobwakela moninga malade mpona kijalousie mpona zwi mwasi na yo to nini oboma moninga yoka konse ya maya miso ebele bakolela na RDC ebele bakolela na RDC Kinshasa yeah baby maya miso Petita tengami Amoto na benga kimasta Nala yewana atamboli Natikali solo gambala Na love you mazate Sokoza danzele tombe seleye Respecter rappeler bons séquences na ye Matula mpaka bamona mpeleve Petita nyamuki Nadongu na benga kimasta Dala ye wana fiotoli
proud to say that I'm Congolese. I love my country. Yeah. It's the K Music 2011. God bless you. That's right. Congo. Je suis congolais. Fier de le dire. Yasala. Na botama na Congo. Naza congolais. Mobela bango yasala. Otolina metikala na Congo. Metikala na Congo. Ba congolais boyoka ngae. J'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Très important. Boyoka, s'il vous plaît. Pourquoi trop de violons? Pourquoi trop de violons? Je veux savoir. Pourquoi trop de violons? Un enfant de 3 ans a été violé par un soldat de 30 ans. Un enfant de 3 ans. De 3 ans a été violé par un soldat de 30 ans. Non, pourquoi? Pourquoi? On devient le Congo. Ah, Congo, Nangaï. Congo. Ah, Ngabuna Congo. Nalele, nalele. Mami, c'est gomi makila. Nagangi. Mon feeling pona Congo. Na gêné, na prié. Ma café silinga na nzoto. Ba Congolais, Congolais. Bisoto prié kayebele. La tito prié, to gêné. Zambe ayoki bisote. Congolais, Congolais. To sala nzambe loko nini. Congolais, Congolais. Kanisa Congolais, Congolais. To raisonner. Natango mbutu ba Congolais. Tobengaki e kombo nini e. Natango mbutu ba Congolais. Totalelaki nani e. Congolais, Congolais. Tofukama na se. Maboko likolo. Senga molimisi. Congolais, Congolais. Congolais, Congolais. Congolais, Congolais. Congolais, Congolais. Oh, Zaïra, Zaïra. Zaïra, Zaïra. Zaïra, Zaïra. Zaïra, Zaïra. Congo. Tokende liboso ba Congolais. Totelema tokende liboso Congo. Totelema tokende liboso. Tosingisa ba vio na kati ya Congo. Mboka na biso. Mboka na biso nde botiko landa nzembo oyo ya malamu yotiko beta makala mingi te. Nde babandaki na Congolais pe basukisaki na Jairoi. Nde toyebi biso nyonso to eloko nini to koki ko sala pona to partager liloba na mokolo ya lelo. Na tumboli bino mingi pe na tele bino ba lo yembo oyo ekutumbola bino place bofandi na bandako na bakiti na bino pona bokoka ko joa telefone bo benga bo sala lisolo. Nde limero yango oyo bokoki ko utiliser ezali 020 788 4346. Nde tozali koyoka mwa ndambo information epesamaki na mokolo ya lelo na midi epai ya oyo radio ebengami Radio Kapi.
Bonjour, journée internationale de la liberté de la presse aujourd'hui. Plus de justice pour les journalistes assassinés ou menacés. C'est ce que demandent les hommes des médias du Sud Kivu. Ils ont participé à une procession ce matin jusqu'au cimetière des Brasseries à Bukavu. Dans ce journal aussi, le point sur la situation de la presse au Kasai oriental. Nous serons dans l'Équateur avec le report du rapatriement des Congolais de la RDC réfugiés au Congo-Brazzaville. C'est finalement samedi 5 mai que ces personnes devraient commencer à rejoindre le nord de la province de l'Équateur, annonce le HCR. En Ituri, l'ONG Justice Plus dénonce le pillage de ressources naturelles congolaises par un groupe de Chinois à Komanda et à Nyanya. Elle affirme que ces Chinois extraient du sol une dizaine de kilos d'or par jour. Célébration aujourd'hui 3 mai de la journée internationale de la liberté de la presse. Plus de justice pour nos confrères assassinés et pour ceux qui sont menacés. Les assassins de nos confrères doivent être trouvés et punis. C'est ce qu'on a pu lire ce matin sur les calicots des journalistes et autres professionnels des médias de Bukavu. Ils ont fait une procession jusqu'au cimetière de la Brasserie dans la commune de Bagira où reposent 3 journalistes tués par balle. Cette procession entre dans le cadre des cérémonies organisées par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section du Sud Kivu, pour commémorer la journée internationale de la liberté de la presse. Astrid Mujinga. Plus de 200 personnes, des journalistes de Bukavu pour la plupart, d'autres venus du Rwanda et du Burundi qui ont dû interrompre leur séminaire, des journalistes auxquels se sont joints des activistes des droits de l'homme, ainsi que des parents de certains des journalistes assassinés, à savoir Serge Maïché, Didasa Samojimbo de Radio Okapi et Koko Chikambiza des Radio Star, se sont rendus en procession vers le cimetière de la Brasserie où ils ont déposé des gerbes de fleurs sur chaque tombe. Après le dépôt des fleurs, s'en est suivi des témoignages des journalistes qui ont été ou qui se sentent encore menacés à cause de leur travail. Un mot de la présidente de l'UNPC, section du Sud Kivu, a clôturé cette cérémonie au cimetière. Dans le même cadre, cette fois-ci à Uvira, c'est la synergie des médias Uvira Fizi qui a organisé une journée de réflexion et d'échange sur la protection juridique du droit du public à l'information cas d'Uvira. Ils ont associé à cette journée la société civile ainsi que les autorités politico-militaires et policières. Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi. Plusieurs obstacles freinent l'exercice de la presse au Kasai oriental. Un déficit considérable a été constaté dans les médias l'année passée. Révélation faite aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la presse à Mbuji-Mayi. Plusieurs structures de presse célèbrent cette fête sous le signe d'une action pédagogique afin de remédier à cette situation. Emmanuel Elameji. C'est un tableau sombre des médias du Kasai oriental qui est dressé par les structures professionnelles en province, la section provinciale de l'UNPC, l'OMEC, le CESAC déplore les conditions dans lesquelles évolue la presse à Mbuji-Mayi. Au nombre de dérapages dans les médias, l'on cite la diffamation, l'incitation à la haine, le culte de personnalité et bien d'autres. Comme obstacle à l'exercice du métier, figure la précarité des conditions de vie des journalistes, la délinquance de l'autorité, l'ignorance de la loi, les contrôles de certains médias par des hommes politiques et le non-respect des critères de recrutement des journalistes professionnels. Ainsi, plusieurs journalistes ont-ils été interpellés par des services comme l'ANR, la police et le parquet. La chaîne de radio-télé Lisanga Mbuji-Mayi reste fermée par le gouvernement provincial depuis décembre 2012. D'autres médias et journalistes font toujours objet de menaces de tout genre. Voilà pourquoi l'UNPC Kasai oriental célèbre cette journée sous forme pédagogique. Le professeur Kamate Bouhiro de l'université de Kinshasa en séjour en Mbuji-Mayi conclut que la presse ne contribue pas correctement à l'émergence de la démocratie car ayant cessé d'être porte-parole des masses. Emmanuel Elameji Wakabedi, Mbuji-Mayi, Radio Okapi. Dans l'actualité aussi, le report du rapatriement des Congolais de la RDC réfugiés au Congo-Brazzaville. Ces personnes devraient commencer à rejoindre le nord de la province ou l'Équateur depuis lundi 30 avril dernier, mais le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés annonce que l'opération ne va finalement démarrer qu'après-demain, c'est-à-dire le samedi 5 mai. Entre-temps, le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA-Équateur signale qu'un problème se pose jusqu'à présent. Des militaires des FARDC déployés à Dongo Centre occupent certaines maisons de ces familles des réfugiés. Dominique Olombi.
Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA-Équateur, les premiers convois doivent traverser la rivière Rubangui samedi prochain pour Dongo Centre, sauf un changement des dernières minutes. Il va rapatrier 79 personnes. À part ces rapatriements groupés, indique OCHA, les HCR au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés planifient avec ses partenaires un mécanisme de rapatriement individuel pour chaque réfugié candidat au retour. Les HCR, rapporte le bureau de coordination des affaires humanitaires, prévoient pour 2012 au moins 29 000 des 49 000 réfugiés candidats au retour qui doivent regagner le Nord-Équateur par leurs propres moyens. D'ores et déjà, des dispositions sont prises pour des patrouilles mixtes de police nationale congolaise, forces armées congolaises, dans les zones de retour avec l'appui de la MONUSCO pour sécuriser les rapatriés. Entre-temps, les problèmes de l'occupation illégale des maisons des familles réfugiées au Congo-Brazzaville par des militaires FARDC déployés à Dongo Centre se posent jusqu'à ce jour. Au moins 120 familles de réfugiés demandent aux autorités que le militaire libèrent leurs maisons. Les casernements de ces militaires dans des abris spécialement conçus pour eux, maintes fois annoncés par les autorités, s'est fait encore entendre. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangue, Radio Okapi. Situation dans le Nord Kivu, la MONUSCO se concentre sur son mandat de base qui est la protection des populations civiles pour que ces populations ne soient pas affectées par les affrontements en cours entre les FARDC et les déserteurs. Le commandant des forces de la MONUSCO, le général Chandar Prakash, en séjour au Nord Kivu, l'a dit à Radio Okapi après un vol de reconnaissance mardi dans les zones affectées par les affrontements au territoire de Massissi. Chandar Prakash indique que les casques bleus ont aussi renforcé les patrouilles de combat dans la zone de Bunyampouri en territoire de Walikale pour réduire la menace du groupe Tcheka sur la population civile. Le général Chandar Prakash. En ce qui concerne la MONUSCO, nous avons fait certains déploiements pour assurer la protection des civils et que vous avez certainement vu. Aujourd'hui, un grand nombre d'hélicoptères, y compris les hélicoptères d'attaque, effectuent des vols de reconnaissance dans la zone pour assurer la protection des civils. Nous avons aussi déployé des blindés autour de Saké. Nous conduisons des patrouilles pour freiner toute intrusion sur Saké. Nous effectuons des fouilles des individus pour empêcher toute intrusion suspecte. Et pour Walikale, nos éléments basés à Bunyampouri Mpofi sont très actifs dans la surveillance de la région pour assurer la protection des civils. Nous allons en Ituri et l'ONG de défense des droits de l'homme Justice Plus dénonce le pillage de ressources naturelles congolaises par un groupe de Chinois à Komanda et à Nyanya. Ces localités sont situées respectivement à 75 et à près de 400 km au sud-ouest de Bunia. Selon cette organisation, ces Chinois extraient du sol une dizaine de kilos d'or par jour. L'ONG décrit la passivité des autorités gouvernementales dans ce dossier. Elle plaide pour la saisie de ces minerais au profit de l'État congolais. Isaac Moyopé. Dans son communiqué de presse publié hier, Justice Plus rapporte que c'est depuis 7 mois que ces Chinois exploitent illégalement de l'or à Komanda et Nyanya avec des machines semi-industrielles. Selon les résultats des enquêtes de cette ONG, ces Chinois produisent plus de 10 kilos d'or par jour. L'ONG plaide entre autres pour la saisie de ces matières premières au profit de l'État congolais. Mitterrand Bossa, secrétaire exécutif de Justice Plus. Ce sont des machines semi-industrielles qui étaient utilisées par ces sujets chinois et on a évalué ça à au moins une dizaine de kilos d'or par jour. Où serait passée la production? Ça devait être saisi et remis au tribunal pour une vente publique au profit du trésor. Contacté, les commissaires des districts en charge de l'économie et finances indiquent que ces mines sont déjà fermées. Pour lui, une quantité de sable a été également saisie et remise au service des mines. Avo Eka. Il y a effectivement la présence des Chinois. Le CDD avait suspendu leurs activités. Il a même récemment saisi un sac de sable qui venait d'extraire. Pour l'ONG Justice Plus, le gouvernement doit s'investir pour décourager l'exploitation illégale des ressources naturelles au détriment de la population qui vit toujours dans la misère. Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi. Avant de boucler ce journal, sachez qu'il y a reprise des activités économiques ce matin à Kindu. C'est après une grève décrétée par les opérateurs économiques, grève qui devrait durer 3 jours à partir d'hier selon leur déclaration. Hier après-midi, le gouverneur de province a réuni les deux parties en conflit, c'est-à-dire les opérateurs économiques de Kindu et les agents de l'Office congolais de contrôle, ce qui a permis de trouver un compromis. Suivez le gouverneur Pascal Toutou Salomon dans ses propos recueillis par Dieudonné Toumba Mobile.
au regard des éléments fournis par l'une et l'autre partie, j'ai décidé de pouvoir d'abord surseoir à toutes les opérations de recouvrement sur les transactions interprovinciales par l'OCC et j'ai demandé aux opérateurs économiques de reprendre leurs activités de manière à me permettre de rassembler tous les éléments d'appréciation au regard et des textes qui créent l'OCC et qui l'organisent, mais aussi et aux dispositions pratiques en vigueur dans d'autres provinces enclavées comme la nôtre. C'est sur ce point-là que nous sommes mis d'accord et je remercie toutes les deux parties d'avoir compris et d'avoir mis d'abord en premier lieu l'intérêt de la population. Donc, il reste maintenant le travail du gouverneur de rassembler des éléments d'appréciation et d'inviter les deux parties pour dégager une solution commune concertée entre les deux parties. C'est que les opérateurs économiques de Kindu acceptent que l'OCC continue de faire son travail selon les lois de la République concernant les activités relatives à l'import et à l'export, mais ils s'opposent à l'imposition de l'OCC sur les transactions locales ou interrégionales, comme cela a été convenu dans le protocole d'accord signé le 2 avril dernier entre l'OCC et la FED sur base de l'arrêté du gouverneur de province relatif à la matière. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Aro, iporita nambe, orari, soki orari, mbera yangowe. Okatimini kundepe ya Zumel, Bedi grosso modo na marca Lizolong. Badimitri Mourandel, kakomi peko parlementaire tropicana, alors que Bamote. Baya qui te fait connaître plein de maladies aussi kala makudiste vimi na jara saudi bakosovole ngando na système ekusa mais kala sino pour écouter babela kwakara. Il n'y a pas de sommetier, il y a que des choses gens et madi doyongo. Chez nous aussi nous avons des taximens, mais taximens ya harare akumela kungulia toti la mutuka wana na matate omona umotazi bokonzila ule famille na eba savure kumbele okare moi c'était mai na compte ya loshito mais au contraire ndo epesi esange koti mobulu mwana na mwana bendelingo mitelengano ya lenoiro abosaniza makungu yango atikeli gambala etikeli kaka pakungu pelegete mandombe wabela dio nouvelle écrita kangama na mfumu kimbangu rendez-vous na kamba. Les morts ouvrent les yeux de vivants. Rien ne sert de kundabatoire, il faut partir chez Tokorogo avant qu'il ne soit Totardino, Potolobaki et Bembeamboa, Martangate. Sarbati serpentifort pour les intimes Nyoka, Sokasio na Mosapi Kokamasinga na Lobo, mais Hippolyte Kaname, Alain Yakimuta, Asibiso na Moto, Moito Tsasinga la Kingo Ikele. Liwa Yanika, quel lucho, Limanga Mogo Nikolo, Mosusunase. Kagame Rio de Janeiro avec Kiki. Résultat Hippolyte Kaname Kamiki Kolo. La terre de nos encouros. Quel scandale. Mokanzale qui laisse style Farabous. Moto Atambola Kabolumbu te pona Muzagi Namba. Mwana maman, est-ce que tu sors? Kagame Kaname Kunda Ruberwa. Dites-moi qui a tué Abiyarimana. Niamisi Movingi et Nadaye. Monseigneur Mouziriwa, le général Mayele, le commandant Massasu, pasteur Luxa, cardinal Echu et le vieux Mouzé Kabila. If you didn't know, now you should know. Babeta kasi fete na mbebo ya moninga. Ekebele azui peso kuipoko taye ya chuma. Kasi wapi nzoto, moto ya nyuka. Soki ekatani, nzoto na emo bimba. Ekomi obesi na pamba. File indiana, keba na mabogo ya mbembele okuleka mbeka. Remember that, let it be clear. Mboka na ngai eza ya yote. Atakutubul na yo eza ya chocolat chaud. I don't give a damn. Kumu. Ba organiser guerre veut dire problème de réaction. Pour ceux qui bassin ici à Mobayuma Baganga, vive le libérateur. Read my lips essay. Binanzingi, Bozanzingi, Miyibi Nzingi. D'ailleurs, Botika la Tenzingi, Kozala Bazaira Nzingi. Olingi Nzingi, Boko Manzingi, Bakongole Nzingi. Nzingi, Ezalakate. Karate Bazope, c'est la coup d'état manqué. Poyoki munoko yaba nzingi euti koloba awawa kala mingi te ezali album oyoyo esalami epai ya ba Tao de la Libela yango wana nde ebengami ezali nzela Congo moto nyonso tu oyo akolinga asenga mwalo yembo akoki kosignale biso tozali na yango awa epai na biso nde toko betela bino ya ngope na esprit ya malamu. Oyebi na malamu bino nyonso likambo ya mabele
ezali koningisa mikili nyonso abandeko na biso basili kokufa liwa somo na Kivu na Bunia Mbandaka Kongo diakasani binote mwana mboka lamuka banguna bakoteli biso batangisi makila na kati ya lupango basali soni na bana geto sikulu balingi kokendo sokola maboko mifuku mitano sili kokende mifuku mitano balingi bapomba yango mifuku mitano ekokozala nayo wakaka na wadada wanateswa juu ya vita, wamelia mingi mpaka machozi sina wakauka, watoto wanaibwa, wazazi wana kazi ya bunduki na mpanga, uzuni sana, wandugu wanachinjwa kama nyama. Usitie moyo, Ulaya kaka hawana mlaka na tabu zetu, miaka 10 zimepita, kazi yabo ni kucheza na wasinga wetu. Mandala la te, soki na kanisi bibembe na Kongo na la kate, maya miso sila utanga te, torati pilitili wako lingisiza kobosa na te, babombi elamba ya makila batangisa, balati ya pembebo, tokanisa, baena bosembo, ela bankana loyembo, oyo yamba yango, eza pololo na lila bango, na kubeli tata, na kubeli mama, nsini maboko na mawabu, tuna moi na kope palindalala, ngayawa, maya miso siko kauka, sola bibembe motu siko lauka, makanisele kimpunge komi ya bobangi, makile kotanga miso boy neko mona, mungonga mawa matue boy neko yoka, bandeko boyoka. Sekisa biso balingi tengike apanza sango balingi beleka batelema yango wana bautiko boma bandeko na boma Chela Mwanda Matadi Inga Songololo Kiadi Banza Mbungu Lemba Kisantu Kasangulu Kinshasa Usibatu Nikolo ya mabele manga Olingete na pema Olingete na loba Nukite kote nilanga bangwa Yakanda Mona likambalingi likambubaliniana bali bakabona mboka na biso mawa mifuku mitano amandeko bakufeza ya pambate Kivu ekomokende wapi Kongo ya kosinduka Kivu ezansifute Kongo mo mandeko totelemela likambo oyo bakufie kokai kozala ngai toyo bango tozobosana ngo bana Kongo toza banani za banani tika te basakana na biso boy totelemela likambo wana telemana yango Y'a 5 millions de morts au Congo. Y'a 5 millions de morts au Congo. Y'a 5 millions de morts. Indépendance, tcha-tcha, oublié. Indépendance, tcha-tcha, les jours d'après. Le jour d'après, 1er juillet. Promesse le lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, puis à Jérusalem, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change l'heure en plomb, la révolution au bout du vote, la force du nombre et l'antidote, pour changer la dette en dot. Autant de droits que de devoirs, plus
ce point de convergence que des différences et oublier l'État-providence. Indépendance, cha-cha, faut s'oublier. Taïe Moya Joulay. Indépendance, cha-cha, Saï Messi Mama. Oki Panza, cha-cha, Oubaki. Cha. Indépendance, cha-cha, et Messi Mama. faut s'oublier. Mokolo ya liboso sipaya. Indépendance, to jui, to bini cha-cha-cha, to sepeli pe tomeli oyo babengaka yango toko. Pona to sepela ndenge indépendance uti ko salama. Mais nazali koloba ete ezali na bamboka nyonso tu oyo pe bakoki ko vivre na liberté yango te. Ezali pe na bamboka nyonso tu te pe oyo bazali ko vivre na lisanga te na oya bango moko babengi liberté ya koloba makambo nyonso tu oyo balingi baloba. Nde balandi radio lisanga soki boti kolanda malamu mingi mikolo tiko leka awa na Pays-Bas ezali na oyo ya bango gouvernement euti ko kweyi penza lokola lingolo euti na nzete ya mangati na se pona ekomaki ya kotela deja memo buki yango azalaki retard pona buka yango. Nde oyo ngana ningina bakisaka naloba ete ya bango moko tala ndenge ezali kokendeke na gauche ou eke na droite ou pe etelemika ka bongo soki totali pe makambo utiko leka ba mbula utiko leka na mboka Belgique ndenge barumelaki sans gouvernement esalaki mikolo na mikolo. Pe soki totali susu na gauche pe na droite na ba mboka ya ba arabe kuna ndenge ya bango pe etelemaki lokola niawa lieshikle kangami na mongongo. Nde soki tolandi lisusu bango moko lisusu na Europe awa lisusu pe ba voto ezali kosalama na France pe na oyo ya Obama ezali kolandaka mingi te na Amerique. Nde siko tokoloba ete likambo yango ezali kaka pa na biso moko ba Congolais ou ezali eloko moko ezali pona mikolo oyo ba peuple deja bafungola misu pe bakoma kosalela makambo na ndenge mosusu bakoma pe ko partager ba information. Nde bango balingi bakende liboso bango bamoni ete bato oyo bazali ko mema ba mboka ou bazali ko ba décision bazali ko zwela yango na lolenge esengeli te yango. Nde ba simple peuple lokola ngai na bino tozali ko sepela te pe tozali ko bima libanda. Mais libanda yango wana utazali ko bima ezali na bato nyonso tu o bazali na bango stratégie ba misusu bazali ko kende na bango na ba place ba votaka pe ba vote kuna balakisi bayokisi oya bango mongongo na nzela ya ko vote pe ba misusu bazwaka mabanga na ba mboka ndesi ya ba rap to yebi kuna bambi mabanga pe batumbi bapanzi ba buki nyonso tu oyo ya biso mikolo etiko leka soki to bosani te pona na yebika to bosana ngote to sana ngona mémoire ti na mokolo ya lelo to utaki kozala na ba election oyo elekaki lolenge oyo biso to sepeli na ngote ti na mokolo ya lelo. Nde to bimaki pe libanda pe to lakisaki pe ete tozali na esango te lolenge makambo ezali kokendele na kati ya mboka ya République démocratique du Congo. Mais salaki ete oya biso wana mongongo to yokisaki yokisanaki penza makasi mingi te ndenge to lingaki pona resultat na biso penza oyo to lingaki wana ezwamaki te. Mais ezali na eloko oyo ezwamaki ya malamu pona to yebaki ete ba resultat ya ba vote eko zala changer pe ba resultat ya vote eko zala tricher. Nde tomonaki pe yango esalami bongo ba resultat ya vote ezalaki pe lolenge oyo ifale ezalela te. Nde biso pe awa na diaspora pe na bana ya kin totelemelaki likambo yango makasi mingi. Toyoka nanu mwa lonzembo oyo. O ezali lupango banka toliaka fufu na fourchette te tolongwa na Kinshasa kasi Kinshasa elongwa na motema teo bakotuna banka bauti wapi bakokamwa na maye masalami
balobia banango lingala bakobete za makasi o sosola tobendana ngana za mwana matete tomesana na eyoma ekwe motekwe bende benganga mokomboso mokongo pembe isekite awezali kofia ngombe nazomonisa mokili ndula bake tango bino bosa kolanda bamericain ngana zozongisa kinshasa na songe na bandina kisenzo tina matonge nzita lobi na bomiye na elengi chala lobi o ezati mutwashi eyenga lobi o bonyo ezana bato misato na mokili liboso ayeba ebite nini salami bale bayeba kokamwa ndenge salami misato bisonde toza baye basali yango banaki sava osepela toza kozongisa lupembe sike udasali bana kongo yatotila toza kozongisa lupembe sike udaskranga moindo kamata no pembe nyolotobuka benganga mangenge totia kitembe bomoni bolumbwa kuba lola babibende bankaba fulangenge banango baemabena ndule bakata nzoloko kofuta naba rina primangondo naza mwana ken bandali omoko yebi Israel force mabutu nanga nanya bosani ko simba bazo kima botozozikisa babobaki mingi enkatoye kosukisa oye babiso te enge tombola lokolo bina mabina satonge igunya te kobo ezobeta lokola fimbu beta moto na libanga lokola mutu rouge olingolinga te sia weza kalunga bangomba tozoningisa ezana bato misato na mokili liboso ayeba ebite nini salami libale bayeba kokamwa ndenge salami misato isone toza baye basali yango nde nzembo utaki koloka nde balobaki ezali ndula yami ya bana kin ezali na makambo pe ezali kosalama pe bamisusu bayebite ndenge ezali kosalama me nde to continue na lisolo na biso tobandaki kobeta nde soki totali na molongo ndenge makambo ezali koleka pe ndenge makambo elekelaki tokoki koloba ete oyo ya biso bitumba tobundi yango malamu nde eloko oyo esengeli mpona tosala kaka mbala ya sima to luka to yeba ndenge nini tokoutilize ba experience ya oyo ya mikolo yotiko leki yotiko leka na anglais balobaka ba lessons learned dus makambo oyo tokutana kina yango pe oyo malamu tomemi pona tokoka ko développer yango pe oyo ezalaki malamu penza te makasi penza te ndenge to s'attendra kina yango ko so yango ko améliorer yango pona ekoka ko aider biso lisusu plus na à venir ndenge ni tokoka ko sala yango malamu tokoka kaka ko sala yango malamu soki biso nyonso tu tozali na lisanga tozali be moko ndenge totiko bunda etumba ba mikolo oyo eutiko iya nde tokoki pe kokutana kosangisa pe ba idée pe ba stratégie pona tosala ete mbala ya sima tokotelema tokobeta fimbo na biso ebeta makasi pe soki pe ba yoki te cicatrice oyo ekotikala wana etikala lokola oyo babetaka bakanza epai ya ba mindele nde tolobi ete ezali un message ya violence te pe agressif te ezali na ndenge ya cool bojango pe na ndenge ya malamu nde yango elingi koloba ete ezali simple ba congolais surtout oyo ba participa ki pe oyo bazali ko participer pe kaka na bitumba oyo tozali na yango pona Kongo na biso ekende liboso nde ya bino chapeau pe pokwa elamu nde tolobi to tikala biso nyonso na lisanga pe to continue na oyo biso bitumba to bandi yango tosilisi déjà phase ya liboso nde sikoyo boyebi eloko nyonso tozalaka na phase na yango ya liboso esili pe tokoti ya mibale
toluka tosolola biso nyonso tu pona toyeba na faza mibale oyo siko eloko nini tokosala eloko nini tolingi tozwa lokola resultat tosala makambo lokola ngulu taba te balandi ya Radio Lisanga ndena sepeli mingi lokola tokutana kilisusu awa na mukolo ya lelo jeudi le 3 mai 2012 ndena kotika bino kaka boye pamba te maboko polele te na kotika bino na loyembo moko ya kitoko mingi pona to kokako clôturer oyo ya biso mukolo ya lelo me tokimi bino te tozali na bino tokokutana lisusu na bino na mukolo oyo ozaliko ya semeno toko banda mardi botika la malamu oyo ezalaki radio na bino ebengami Radio Lisanga pe esalami na fondation Lisanga ba mbote mingi bisika nyonso tu bozali pe pokwa lamu Matondo mingi batata ba mama bilenge pe balandi banso ya emission na biso na pokwa na lelo ngawa bino mama Kanzaku na yambi lelo mwana somi ya mboka na biso Congo na kombo ya Kuku Nyongo el commandante le maréchal ne Congo Maréchal Mbote